Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon week-end, Nabino, bon week-end. Et si que les bino partout dans le monde, voilà. Et zanga wabino BBC Mpoï TV. Kota aimé, partager, pourquoi pas qu'on s'abonne. Famille Libota, shalom, shalom, shalom. J'espère que non, vous allez bien. Vous avez filmé na bio, lobby total qui filme na épisode 9e épisode, voilà. Indécrottable na biso. Vraiment, pasi na filme wana tozo ebate Belvia ko balola biso susu ndenge nini tableau ya mama Marie-Hélène Milo papa Gier bakomi dio pona ba bien bakomi kokabola déjà ba bien mutu nano akufite liloba suka ya bomo ya mutu ezambe kenipe na Daeli, Bamikitisi, Bakesu, pas maman Kolutu, na bango, maman Leki, maman Hélène, pour nous expliquer, ma kambango, les kanangamba, kota, famille à papa, la merde. Moutango, kuna bake koluka, nde indécrottable, moussousu yewana, nde incorrigible, moussousu yewana. Pourquoi pas, tout Satan, ya ok, ota la film, na biso wana, toye baba sort, ya bato, nyonso wana, ya mabe, bato imite ma mabe, takati ya film wana, totala sort na bango ekozala nini papa Serge pe akotisi mwasi na ndaku vraiment bandeko makambo jali na katia série na biso totala ya indécrottable. Alors naza ko inviter bandeko nyonso naloba toujours ata na koya na émission ya ndenge nini ata na koya na analyse ya ndenge nini wana iratakate pour na osala promotion ou encore pour na kolobela ta pour 2-3 minutes ya ba film o tozotala na Belle Vie télévision ya voilà. Shalom Lissoussou famille Libota, shalom famille Libota, bonjour, bonsoir, les Péchalov, les Dinachou, la Chine, on est ensemble, voilà. BBC Mandoï, Babizou et Sika Ozali, Bandekolobi déjà, Nasina Bani déjà, Kobeta Kele, lo Yakoloba Cœur. Mois de juillet, au Tozokota, dans 2 jours, à Tozokota, dans mois de juillet, BBC Mpoï, maman BBC Mpoï, na botama le 20 juillet 1968 ce qui n'a évité boloba. Voilà. Alors souhait nabino, message nabino et tout consort ça. Donc ça va vraiment faire beaucoup de plaisir. Voilà. Bandeko je crois titre na biso bomoni photo ya biso ya miniature pe bomoni bo matsa ba focus to lingi to sala na mo analyse na analyse na osala na obalula makambo bato mayele ndi ba comprendre o na olinga koloba awa to moni Linda place wana to moni pena Deborah Bombole ça fait déjà un moment un bout de temps oyo asala kalisusu te donc oloba ke non abunga mais avant-hier analyse il fallait na sala ngolobi nazwa ki tenter parce que nakenda ki prière botaka ba vendredi eza ba journée oyo le sambo ezalaka toujours nazonga ki pe retard fatigué. Alors Deborah Bombole oyo bayamba ki na chaîne moko ya oyo défendraka et défendraka mama Loketo toki nango bongo parce que na émission wana non biso ba journaliste tozala na professionnalisme ata ya mokie babiso ba mususu so to komi pe ko sala analyse to sala analyse pe to lobby pe mo pe to touti bordir parce que tozo mona ngambo moko bazana accès trop parce que lorsque to vanda pe kimia ba mo on dirait to ibi olobate ou encore tozo banga bango non bayambi Deborah Bombole
bien sûr toyebi ke non Deborah makambo ebima ebele malgré à reconnaître que non mutu abimisa ye makasi eza belle vie, à reconnaître mutu abimisa ye penza eza belle vie. Mais soki akoloba que bon question moko ba posa ki ye soki ya question ezalaki que nani oyo okoki ko féliciter na absence na yo tina moment oyo azo travailler bien. Ye mikolo ake na bagag azo jouer na bagag et pas Jérémie. Et pour elle mutu oyo a fourni ba effort ebele eza Jérémie. Moi personnellement maman BBC na okoki ko nié te que non Jérémie abimi. Oui, asali ba effort na ye ya kobima. Asali vraiment ba effort ya kobima et puis il s'est imposé. Tokoki ko nié yango te. Maintenant le problème c'est quoi? Le problème est ça, contenu. Contenu. C'est ce qui est important. Contenu. Bandeko tozala rabatu auto raisonnaka. Mutu koki koya oye ko s'imposer, na biloko nini oye ko s'imposer nango. Po batu musu ba comprendre nga. Ngai personnellement na ndaku nanga boye, natalaka film ya Belle Vie télévision. Mobali nanga pembeni, mwana nanga malgré lingale sotaka moko pe lokotaka kaka, to vandaka à l'aise na ndenge to aussi sa film. Siko zwa mwana vanda na mwana na mobali na yo na peut-être na ba gag ya Jérémie. Na ndenge ya mabete, il s'est imposé na ba courage na ye. Oui. Mais na ko vanda jamais na mwana nanga na tala ba film encore ba gag ya Jérémie ya koloba ke non. Moi nanga à apprendre façon à quoi insulter. Moi nanga à apprendre lingala moko boyo oyo eza éducativité. Là c'est moi, ils ont engagé kakanga. Parce que il y a des insultes na ba gag, il y a Jérémie. Nandenge mabete bandeko, to ça kaka la part des choses. Artiste azamutu a édikaka mas. Artiste azamutu oyo asungaka pe nani communauté. Bota la Deborah na niveau wana, une femme mariée. Bon, toye bibiso nyonso ke non, ba artiste mususuko, ba tingamela batu mususu. Mais na niveau, na okipe koloba niveau yango ya ndenge nini. Po mutu abimisi eza Belle Vie. Po ya ko reconnaître Jérémie. Ngai na boya ngote, na sali yango pe zuwa te. Mais esali passe ya koloba ke non. Ba contenu oyo. Jérémie a eko s'imposer nango sur les réseaux sociaux. Eza ba contenu moko ya bien. Ya ke non ovani na kati ya ndaku na yo na bana na yo ozoka ndenge azoba. Nani ya maboye? Ya nini? Monoko mulai. Toutes ces histoires. Dites-moi. Il est fort en ça. Est-ce que c'est éducatif? Yango nde ba malobane mingi pe ezu moi ampleur na TikTok pona ba challenge. Pona ba mbwakela. Nakangi parenthèse wana. Lisolo na yeki nango bandeko bo matiselanga ba focus. Lorsque na tie miniature ya Linda na Bombole et sali que Deborah azaki sous na actualité te. Akundama. Sur les réseaux sociaux, mutazo pesa matière, loko a Linda, azate, et puis nanu esilité. Nanu esilité, matière eze pas Linda. Alors, bato na réseaux sociaux ba moni que non, Linda pesi matière, ba voisin ba zui, ba okokola la te. Ba okokola la te, ba sali nini, ba ke kokundo la Deborah. Moins intelligent qu'elle est à l'équipe na plateau. Malgré bande ko échapper ba émission, ba question mususu, mais aza virus. Wanezanga. Donc c'est-à-dire que non,
batu o ba défendaka sila basali par tous les moyens lokwa réseaux sociaux na minitio ba voisin famille libota baza na matière ya linda et sali keno ba kende ko kundola Déborah. Qui est Déborah? Parce que to suite au bosani. To suite au bosani Déborah. Il faut to lo bango. Ce qui est lingi sous visibilité, mais façon à koluka visibilité, aïe na ndenge azoye le wana te. Ce qui est ne ko jouer pas SB, et ça problème te. Malgré azo échappé ba question, mais pourquoi ko échappé ba question et si longtemps que nous yon dima qui déjà émission. Et puis qu'on dima émission avec la personne oyamba ki yo. C'est-à-dire que non, il fallait oye ba que non, mutu oyo chaîne na a fonctionner kaboye ba question ezala kaboye na kende na chaîne wana te. Mais lorsque tu avais accepté, c'est-à-dire que non, on a déjà virus. Il fallait comprendre. Le quoi on a comprendre na ebité bande ko famille libota ceux qui na lobby, ceux qui na réfléchir mabe. Réseaux sociaux na minitio biso toza na matière ya linda. Siko bango ba pe maté. Malgré bazo bima moko linda, mais bazo baza na somo muke. Somo wana eza na bango. Siko balingi ba kunda matière ya linda bake ko kundola Déborah. Bombole. Moins intelligent qu'elle est. Non finga pete na zanga pe na finga na ngate. Mais na ko éclaircir kako encore na ozongi seka na nzela sans ça qui bo moto ça là. Et ça la chaîne oh peut-être ceux qui sont acteurs ou encore actrices, comédiens ou encore comédiennes, il y a koloba que ozo ki tamo komulai ozo monanate po bimasiko lisusu po zo matière ozo actualité. Et ça la chaîne a bien oh ki koleka ba peso pe na valeur hein. Et non pas que koleka na chaîne moko oyo et pesa déjà position à koloba keno awa rando rando na ebite bande ko soki bino bo comprendre façon nga na zweli makambo façon nga na comprendre la ki makambo. C'est-à-dire que no ba lingi ba kunda nga na okunda makambo linda te nga na linda ti linda salobi ke no bande ko boza la poser ba audio ko bima biso pe toza na toze la ba audio bande ko ba ko mabe se ba audio ko bima toza na bino boza la poser siko ba moni ke no loketo azongi na kini eza passé limitation ya nani ezala problème ya inspiration ezala problème soki okoya na réseaux sociaux pona ko ba matalana o mama loketo azo sala ou encore ba matalana o micho abandi ko sala toza kakawa Bon prouver mon tout parce que nanu biso ngana osala ngaka musala parce que je suis sur les réseaux sociaux dans la chaîne nga na osala ngaka musala mais jamais na koya pona ko bêtiser oh bu péché na ko bêtiser ici péché nga jakutu oh na ko bêtiser peut-être ce qui dit nana jamais kutu oh non mona ya bien na lobby ce qui boye peut-être bo lobeli bango mabe et que na yebi ata moi vérité muke na oya ko relater mais ata na belle vie ngana lobaki awa to sala musala soki bitumbe koza parce que to yebi ke no bitumba eza deux personnes to yeba rapé tina bakoti c'est la ka irsil pechanga te to yeba tina bakoti c'est la pe dinana te mais na minicho dinana zo mata na ba miniature parce que linda pesi makambo siko bolingo kundela biso matière ya linda sur les réseaux sociaux je crois que no matière ya linda to kinango ti décembre bo serrer ba sentir na bino matière ya linda to kene nango ti décembre okebi peut-être continue nango pe année prochaine bino okazi si linda ko bando bimisa chaque jour a bimisa nyonso mbala moko ndambu po ye moko déjà flashé bino na bandaki se ko yebisa dodo yokaki na yote ba biloko wana nzembo wana ça dit beaucoup siko bolingi bo sa nini bokunda matière ya linda boke ko kundola nani Déborah Bombole jaja kutu eloko ezawana te ba eroyo penza bokunda matière ya linda te toza wana
matière alinda eleka te ekundama pe te ekundama te ndeje bajoue wana famille libota bomatiselanga bafocus balingi bakunda bayebi ke bavoisin na minute oyo bazobeta biso na makambo ya linda si bosala baémission mama na bino azongi soit disant kendaki epa soki kotala papa oke kotala papa me oza na mutu oza na taché de presse oza soki na hotel omoni bino matalana na bino wana toza na bino awa na saa moyo matalana na bino wana toza na bino na saa moyo lokola bino bolingi matalana bolingi bez toza na bino awa. La grande famille bo aimer bo partager balingi bakunda likambo ya nani ya linda bake kokundola nani Deborah Bombole comme ça Deborah yepe elle n'était pas sage aye ba poser question à Belleville pona ye mutu o azo gagner na minute o eza Jérémie eza problème te eza Jérémie azo gagner na nini na ba parole yango eza ba parole nini biso toke na bana na l'église awa mwana mukie ao yoka histoire peut-être oyo soki pasteur a pesi peut-être a relater moi histoire ya mutu moko na kati ya Bible bande ko bozonga na ndako boye mwana beta kaka télévision Google boye papa film ane bimeli na télévision abandi kotala film tango otala film wana ayoki na ba pasteur alobaki boye pasteur alobaki boye Daisy donc mwana ngamo na paniquer mwana eza ndini eza likamuni elekelaki nga lobi bandeko to uti église na mwana nazongi na ndako boye tovandi na moni kaka mama please na ngina ta la télévision akoti abandi otala pa tango ekomi place yango ya histoire yango ya likambo yango ya Bible atie stop abengi mami kam na ye nini tala awa you see pasteur alobaki boye place yango yo bandeko na vanda kimia. Parce que lorsque bino bozo la batu ba théâtre, bozo batu moko il faut bo dike mas. Bana na biso ba yebi mangala te surtout bano baza libanda. Ba yokaka na bango. Ebele pe ba yokaka. Neto yanga ayokaka me koloba okoki olala ta na se koseka lingalo ya zoloba. Bozo yoka bandeko. C'est-à-dire que non, ceux qui tozota ba filmer ya belle vie, tokozala à l'aise na ye. Nous sommes à l'aise na bango. Pourquoi Congolais za mutu moko alinga na ye buzoba. Congolais alinga mafinga. Il est trop en ça. Trop en ça. Alors peut-être peu réseaux sociaux eza monde moko boye ota la façon ezo kendele. So moni ezo kendele na buzoba toi aussi tu te plonges na buzoba. Pourquoi que non na kotisa un kawana parce que makambo ezo kena makamba buzoba soki ezaki batu nyonso ope ba bane ko réfléchir bongo beba biso ba BBC mpo ipe to yaka pe to fongoli pe caméra to kena buzoba soki ko insulter soki ko kende ba via batu to ke to sali ba recherche ba via batu te to exposer ngo lokola exception ezanga te ba biso to sa ba exception to ke o sa eloko wana te parce que nyonso ba réseaux sociaux ko leka suka ezande mukolo ya suka tokokende wapi moko atabande ko ndena yaka kosana nga ba analyse nanga awa atala ko tuta mwa bordi muke mais conscience nanga salaka soki pe na tuti bordi ro na kenaki nango mabe bande ko jour wana pe na obe edono zana kimia te muteme sa passe why pourquoi na lobaki place na bon yango bo mona na essayer ta na osaba analyse nanga na na essayer na osaba analyse ya koloba keno batu ba comprendre contenu nanga eza nini ba fingi belle vie ba lobi belle vie boye pourquoi ba fingi belle vie boye non bande ko botala pourquoi ba fingi belle vie pona boye botala Irsil Péchang botala dinana neti na minute o dinana azana problème na communauté azana problème na communauté te bo seka ba filmer na ye mais ba filmer ya dinana ezotala mata koleka ya Caleb. Dinana azo kele la terre. Elle dépense, ça n'est bien. Ce qui est l'autre moni nani linda et pas dinana.
ka bino batona bozo finga linda kende kuna ba 2000 vie tango bokomona film ko bimaza epa dina na film ebimi elongi na ye aza afigure na ba film wana ka biso bato to loba na bino bato bo finga linda wana boke kotala mbango ya koloba toki na kotala film ango bokomatisa ba vie kuna toza na bino na mama loketo akokote pa dina na kotala koke kotala bombo na ye ndenge jouer pa dina na kosi te wana eza lotomo mama loketo akotala linda epa dinana soki ka filme bimi linda jouer wana toyebi biso nyonso keno mama loketo akomatisa vie alors mpona bavie boloba te ka bino ndenge bofinga linda bokokende komatisa bavie wana bofinga dinana ya ba 2000 vie bokokende kotala linda epa dinana bokomatisa bavie toza na bino awa wana kutu toki oloba te bato mama BBC tikala nkoloba babiloko mosusu ozofongola bango yaya bango baza ba indécrottable baza ba incorrigible ata na pesi conseil na fongoli bango ba oyoka te baza ba indécrottable bato wana bafinga bokanga kama lobo na oloba bafingi dina na chaîne dina na 2000 vie ake kosa kuna loko kutu te boye me kaka bango bandeko yesu bake kotala mama loketo oyo aza sila bisala oke kotala filme oyo linda beta jouer epa dinana emata ekita akotala ngo ata na liso suka boya otala parlant de bo comprendre que non dans la vie il faut koyeba façon ko vanda na bato linda lobi bien na bana ko yebisa yo Bon aimer la grande famille, bon partager. Tous les Kambwa Linda a tokené 10 décembre. Décembre tokebi pe toke petit ponenga zawana. Azape mutoye bi réseaux sociaux pe nengezo kende akolinga si la matin. Ako bouger biso nyonso awa. Alors boya okunda. Linda te boke ko kundola biso Deborah. Jamais. Donc vous savez par tous les moyens bon monique non linda ndesiko kuna ba osaka ba analyse ba linda tokende likambango nini oyo Deborah bazwana na belle vie ce qui peut leka nango page tourna ce que bino ko matière ya linda eza ya fraîche bino boke ko kundola biloko oyo to ebite soki na ebite na fausse na kolobanine donc biloko o peza na ebite soki ba bwaka ba na ebite et ça ndenge moko te po bokene ko kundola makambo ya Deborah po ya ko kunda makambo na ya linda jamais ya linda eza ya fraîche linda zaki bombo ya mama na bino bokasi Deborah bombo le soki ayende akosani nde akosala nini boni boya boningisa biso ke no totika makambo ya linda netinga non tika ngo te na sens que non il faut boza bato moko oyo ba corriger kabino il faut pas botika la ba indécrottable ja kutu ja la grande famille bon aimer partager on est ensemble avec vous hein on est ensemble notre na moi 5 minutes nanga ba bon week-end na bino le l'autre 10e épisode na biso il y a film il y a indécrottable c'est-à-dire que non la quand il y a film wana batu nyonso presque bazana ba sort non mona Serge papa Serge moi c'est na munene na meme na kati ndako wana et souke ndenge nini soki ko zoye ba buka lupango te so ba nini te tozaka parce que tout se paye ici bas ba maman Marie-Hélène kuna na ba papa JR ba Milo ba programme na bango esuki la bango ndeni ti bo akokufa to akokufa te ne place aussi ko na omona ke non na komi na oyeba te na telemi place moko boye na raisonnement na nga parce que na yebi ke non belle vie abalola biso mabe belle vie abalola biso mabe nzamba koki ko sala ta na dernière minute tamsu na dernière minute nzamba koki ko sala alors attendons voir tous à la biso nyonso kaka agité ya okekota filme wana
ya koyeba basora bato ane koza ndeni lelo toza na 10e épisode. C'est-à-dire que bake kokundola Deborah Bombole bamoni likambo eza na sawa ba voisin baza na matière à linda, c'est-à-dire que no biso toza ya kobambana toke kotombola toke kokundola Deborah moins intelligent qu'elle est malgré boya qui azo échappé ozo sentir que non azaki na ba azo ba bilo mo ba pique ba no zangate. Belle-vie abimisa yo, oui, c'est tout hein, et s'il y a pour na mutu oya a mati makasi et ça Jérémie, oui, toko na uchi lobango. Jérémie a s'imposer, oui. Donc boya ngote, Jérémie s'est imposé. Maintenant, il faut qu'il y ait à s'imposer dans le contenu nini. Dans le contenu nini. Ils ont éduqué masse. Pour l'anga peut-être, le coup là s'est imposé. Aza trop na maloba, ba insulte, ba bloko bongo. Et ce qui a gagné déjà visibilité, qui laissait un peu d'arranger. Qui laissait un peu d'arranger ma kamusu, c'est ça bien. Il y a que no bana pe baza ba fan nanga. Il y a d'autres bana baza na ba fan nae, mais il va ba parents mususu ba ko autoriser bana na bango te bata la chaîne à Jérémie. Hein. C'est tout bana na biso ya libanda oyoyo. Ba otala ba photo ya ba vidéo ya Congo. That is your country. That is your country. Yo pesa mboka na yo me yo azo mi bimisa. Pour yo amitia déjà que za sida. Lelo so ba bengani biso sitokozonga kuna. Azo tuna nde pays na bino. Na yo pe de pays na yo parce que biso ba parents to uta kuna. Loko ya botama wa comme that is your country. Look your market. Tala ba ngwenze na bino. Donc ya omona ka ba wenze bosa ke makila des ba kongo. Vous voyez un peu. Alors c'est au moins ça. Jérémie s'impose. Oui, on ne peut pas nier, trop nier en côté. Maintenant, le problème est qu'il s'imposer avec ma contenu nini. Peut-être que les bandits, non, mon angle, on dirait ma blague, mon cobo, papa, mais à s'imposer toujours dans au grand jamais, n'a pas ni un conseil, eza, ni eza, toujours chaud, le quoi, maman, n'a eu le tout. Ce qui maman a ce qui est source d'inspiration. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Aimez la vidéo, partagez. Bon week-end à bande konyo so bazo landa biso. Merci sous na bande konyo so o bazo sala biso confiance. Na ba opé bazo komela biso. Déjà, moi tozo banda ya juillet, maman BBC abotama le 20 juillet. Le 20 juillet, alors maman BBC a besoin ya ba souhait na bino. Attaque non, maman BBC, joyeux anniversaire, focus toujours et ça va toujours bien. Et ça va vraiment bien. Parce qu'on est déjà une famille. On est vraiment une famille. Voilà. Au pas où c'est la vidéo, à ça la vidéo, to indi si ango kaka, je na peto kena ona matalana. Malgré na zanga muto matalana te. Naza lokola Poutine. Lokola mupesha. Bandeko mupesha. Non. Ici le péchanga, boyeba makambu na ete. Bino bokanisa peut-être ici le péchanga na kini wana nzoka zali na kini ta saki place moko ba ke ko sala ba makambu papa azongi matalana ezate. Matalana ezate. Ya matalana ezo kata ba inspiration e. Matalana e kata inspiration. Voilà. Je crois bandeko na komi na suka. Analyse nanga na yaki juste ka po na lobake non. Ba voisin ba ke kokundola Deborah malgré a échappa ki ba question ebele mais ozo sentir moi pique moi virus eza na kati na ye. Ba ke kokundola ye na nani wana bula ko lobake no ba kunana no makambo alinda. Jaja kutu to sa nango ti décembre ke bité ti janvier 2025 to kota ngo susu na linda oyo po makambo ejali. Alors, bossi la main, ça bien. Bossi la main, et que ça l'a vraiment bien.
makambango o ya sala oza na plateau bazo rappeler yo bakangaka Jérémy Moyibi kuna yo pe soki pe boye yo pe boye ozo seka sikoyo siko lekela ki nini na plateau parce que sur 10 questions o babandeki ko tamponner yo pona ba voisin o seka ozanga ko répondre ngo siko olekela ki na chaîne nani yango boyo kana loba keno moi virus alingi babimisi pona kaka keno bakunda matière alinda nukola linde indeli bango kuna na mama na bango balingi baya kolamusa eloko moko akala eleka bandeko tokutani prochainement bisous bon week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.